Pona makambo ya Karine na Tigre Noir, nazomona bato ebele batindelinga message na WhatsApp. Papa Robo lobela masolo ya Jonas. Na bwaki pe misu na commentaire moko pe susu akomi ndenge moko lobela masolo ya Jonas. Mais sikoyo na yebi makambango na kolobela te na masolo ya Jonas. Bien sûr, na landi 4G na yoki baza koloba makambo ya mokumba. Mwasi moko aza na mokumba ya Tigre Noir. Na keipe kotala oyangai sous le baoba ser nanga ye pe alobeli kaka les mêmes likambu. Mwasi moko aza na zemi ya Tigre Noir. Ngai siko Papa Robo naza nani? Nga naza Pilato? Non, nga naza Pilato te. Nga nazali Papa Robo. Me lokola bolingi to solola. En tout cas, bozala wana. Bovanda calme, boyoka sikoyo nga. Ndenge bolingaki boyoka. Mokili yango en tout cas ezali penza alengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake makambu oyo eza koleka soki nga na koloba toujours pona intérêt ya Karine Mokonzi. Ezali te na koloba pona intérêt ya Karine Mokonzi pona zali kote Karine Mokonzi to pona lela Karine Mokonzi. Eza pona bongo te. Soki na koloba pona intérêt ya Karine Mokonzi parce que histoire ya Tigre Noir na Karine Mokonzi mutu ayeli biso Tigre Noir ezali Karine Mokonzi. Libala oyo tozali kosepela nango po Karine Mokonzi azali kosepela na yango. Oyo nyonso Karine Mokonzi akolobela biso tokondima yango pe tokolanda yango parce que ebimi na munoko ya Karine Mokonzi. Tigre Noir alobaka eloko moko te. Alors oyo ekobima pai mususu tokoyoka yango soki tolingi toyoka pe toko verifie tokotala. Me mutu akoki ko verifie kotala yango malamu ezali Karine Mokonzi. Biso oyo eza likambo ya libala, likambo ya bolingo. Karine Mokonzi alingi Tigre Noir. Karine Mokonzi Tigre Noir aza mobali ne ya vie. Alors biso sikoyo tokotala Karine Mokonzi soki azodinda na libulu. Mengai personnellement na moni bisika Karine Mokonzi aza kodinda na libulu te. Lokola ngai personnellement na moni Karine Mokonzi azodinda na libulu te, en tout cas na moni eloko na koki penza kolobela Jonas te pona tali yete et puis na kokolobela makambu ya zemi wana te. Pamba te Karine Mokonzi ndenga zawana na Tigre Noir. Soki mwana mwasi moko abimi aza penza na zemi ya Tigre Noir, alors soki na lobeli yango ekozala bien te. Parce que na kolobela yango na ndenge moko oyo esengeli penza na lobela. Sikoyo soki na lobeli ezali mabe pamba te nga na lobi bien nazali na kote ya Karine Mokonzi. Pamba te Karine Mokonzi aza kokende légalement. Karine Mokonzi alingi mobali oyo abala
te. Karine Mokonzi alingi mobali oyo aza okipe te. Alingi mobali oyo aza libre. Pe mobali alingi ye. Elingi koloba nini? Karine Mokonzi alove, mobali alove. Mobali andimi bakende na fiançailles. Andimi bakende na dot pe na mariage. Alors wana nde ezali très important. Alors soki mwasi mususu aza na zemi to aza na zemi te, ngai vraiment na yebi tina na kokolobela yango te. Po soki na lobeli yango ezali neti nazo comprendre makambo te, nazali koyeba eloko na kosala te, nazo kende kote mususu oyo etali ngai te. Po ngai eloko etali ngai, Karine Mokonzi na Tigre Noir bazali kobalana. Karine Mokonzi yende fona zala kote na ye amemaki Tigre Noir. Karine Mokonzi aza kolobela bolingo. Na verifie bolingo yango malobane ndenge zoloba na ndenge zokende. Karine Mokonzi aza na mabe moko wana te, aza kosala oyo ye azo komona bien pe oya lingi. Alors ngai soki botini nga na loba na koloba kaka na Karine Mokonzi, continue nzela na yo pamba te ezali bolingo. Yo olingi pe ozoko kende légalement. Kende tina mariage lata pete. Kolanda te oyo ekoya sima. Kolanda te parce que landa oyo yozo sentir. Soko moni otika otiki. Soko moni okende okende. Libala nyonso oyo ekobalana na mukola lelo oyo. Na 21e siècle. Eza na chance muke eleka 7 ans ya mariage. Elingi koloba. Ndenge olika kabelo akokisi 20 ans de mariage. Alors ba 20 ans de mariage wana na histoire ya 20e siècle ekozala matata. Basi to mibali bakobala 2 fois to 3 fois to mbala moko pe atikali homme seul to femme seul. Yango wana Karine Mokonzi na moment oyo bisika za aza na position ya kitoko asepeli na mobali, mobali asepeli na ye. Soki mwasi mususu aza na mokumba, en tout cas pona Karine Mokonzi au contraire fwa bundela bolingo na ye. Lokola lingi Tigre Noir eloko akosala abimisa sikoyo ba miskle lisusu abundela ngo makasi alakisaki soki bomona kinga na lelaki Tigre Noir sikoyo penza naza kolela etongo tipokwa elingi koloba amour nanga ezali chaque seconde 24 heures sur 24 heures voire même 26 heures sur 24 heures. Donc Karine Mokonzi fwa bundela bolingo na ye, fwa bundela mariage na ye, fwa bundela vie na ye ya foyer eza bongo. Love ezalaka bongo. Surtout soko zana légalement. Neti Karine Mokonzi aza légal. Aye kolongola mobali ya batu na ndako te. Pourquoi akende kolanda makambo zemi? Pourquoi akende landa lipeka? Pourquoi akende landa soki nini? Ye fatala oyo kolo apesi ye pe oyo motema na ye ezali ko sentir bien, oyo azali ko sentir nzoto na ye à l'aise. Oyo nyonso wana etikali akangi nanu miso to akangi miso te me ayebi aza pe na tina akalikile biloko mosusu wana te po libala eza mathématique te, sentiment eza mathématique te. Libala ekipaka te oza roi te oza roi te, ekipaka te oza génie te oza génie te. Karine Mokonzi pananga le sel eloko na kokoloba abundela bolingo na ye akoma tina mariage a continuer ndenge motema ne kolinga ndenge bolingo na ye ekosenga parce que na mokili oyo bolingo eza très important. Karine Mokonzi okangi ya yo Tigre Noir bato nyonso bakokaka kokanga tigre te na zamba ba misusu bakanga ba niau bapakoli couleur noire ayeko kosa kaza Tigre Noir nzoka nde amelisaki niewa batu ba 4 soki ba C4 ebele akomi munene me yo kangi Tigre Noir, tigre noir. Alors sikoyo ba mitambo ezoya ebele na ba chasseuse na ba chasseur oyo bakanga ba niau misusu kutu bakanga ba mpuku misusu bakanga ba nounours ya tigre bazokosa kiza tigre solo nzoka
soki ezalaki kaka nours mpona kolalela yango yo Karine Mokonzi en tout cas bundele ya yo bolingo babundelaka ngo nani ayebi soki bolingo eza eloko apete yo kanisaki ke bitumba mariage ekoyaki o motu moko bandu bwakilo bambwakela ubia nini no bitumba ya bolingo yango yo eza koya sikoyo oyo ozoka mokumba kanisa mokumba egali bebe gali mutu bongo mutu yango liso akokozala petit tigre alors sikoyo fo ebangisa yo ndenge wana te yango nde bitumba ya bolingo Karine Mokonzi pananga continue bundela bolingo na yo koma tina suka oyo nyonso ekoya yoka yango seka yango bakisa ba force vimbisa ba pake lakisa peke yozali tigresse la tigresse Karine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale icône ya YouTube nani achetembe na yo oyo achetembe akomona yango pe akoyoka ntsunga na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.